Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Celui qui blasphémera le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Là-bas est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Là-bas est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. La cité sainte de Nkamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre yaka sokozana moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville, oyoki kaka yaka présence ya yo moto Brazza est nécessaire. Présence ya moto Angola est nécessaire. RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te. Frontière ezali mabota nyonso tozali kaka moto moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema nga na kaboli oza angolais anga na kaboli oza congolais ya Brazza Congo RDC non soki osali bongo opebisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors so tolingi tosala mosala mama na biso bote na komba tata mwana pe molimo santo na komba tata mwana pe molimo santo Seigneur na kombo ya tata mwana pe molimo santo papa topesi yo merci mingi lelo ezali le 5 août 2008 lobi ezalaki mokolo oyo yo osiliaki na biso alliance pamba te balakisaki yo bajeune yango lelo biso bayebiza kati na esika oyo lelo mokolo biso tokosanganaka tobengi yo Nzambe na biso opesa biso makasi pamba te kobanda lobi ezalaki nouveau démarrage mpona biso bajeune na yango Nzambe na biso makasi nde tosengi mpo tokomisa mosala oyo na suka tondimaki ete tokosala na yo lelo oyo tala totondi ebela bajeune me na mokolo mwa lelo bajeune bakomi ya kotanga yango wana Nzambe na biso koyokisa biso soni te biso tozali bana na yo tike topesa biso makasi oyo ete tokoka kosala mosala na yo kanisela biso bato toye na bayeba ye te mpo mokolo mosusu tozwa liso makasi toya kosangana kati na esika oyo ebandeli mpe suka ya programme topesi na maboko na bino na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen na kombo tata mwana mpe molimo santo bajeune oye namoni bolembi bolemba te bajeune oye
tolandi tata Motei na ndenge atangeli biso na mibeko ti na ndenge aye kokota na prédication na ye proprement dite. Lobi na bandi tolandaki discours ndenge batangelaki biso et puis toyebaki journée ya lobi le 4 août Maïmalekaka en 1951 à Loulouabour, actuellement Kananga. Lingomba o ndenge toyebi euti musika ndenge toza koyemba banzembo na biso. Lingomba euti musika. Tango bandaki ezalaki un petit groupe ya bato bazaki ko se réunir na banda kwa bato puis ko sambela, nous connaissons l'histoire. Le 4 août, Nandenge tokanisa kete vraiment tozali bana ya mawa. Bisote c'est-à-dire batata na biso. Pongai pa l'époque nazali mwana muke. Tondimaka te to bandimaka te un jour lingomba yango ekokoma na bato ndenge bazali ti sikoyo. Nakananga wana makambo mingi salamaka nzamba lakisaki bokasi na ye na banzi na ye bisaka bino lisolo langue na ngai liboso na lobaki ezalaki lingala te français te mais ezalaki chiluba nazalaka kotuta yango très bien. Papa Simon Kimbangu azalaki koya kotala biso na ndako azalaka ne koya me mokolo na ntango ekokaka aye na ndako apesi ngai mbote naza korépondre ye te naza kotala ye kaka ntango ake kokutana na papa alobi me ndenge nini boye na mboka mopaya mwana yebi monoko ya mboka te basololaki oyo elekaki ngai mpe nayebi te na butu na lali tongo etani baninga tozaki kosakana na bango baye babengi ngai naza kotala bango kaka boye papa tongo etani aye alobisi nga na Kikongo banda mokolo wana nalobaki Kikongo chiluba donc nayebi lisusu ata momoko te nakoti kaka na Kikongo mpenza ya Kikongo ndire mutu mpenza awuti kaka na mboka lelo bajeno ye wana eza makambo site c'est-à-dire lingomba yango bande banda ti lelo tovivaka na biso kaka na miracle tous les jours tongo etani ekomi lokola mwana lelo na ndako bovandi na ye mwana lobaka français po toza na France tongo etani tu l'appelles Christian viens pitami wako okokamo te Kikongo en plus nzamba lakisaki bokasi na ye le 4 août toyebi histoire ya maman Fumandongo et à l'époque na bahôpitaux na biso kuna na Afrique bamindele bazalaki plus que bato mwindu mindele bamonaki makamwisi ya ndenge na ndenge me lokola mutu mwindu bino moko boyebi poso tolati emonanaka lokola eloko moko pamba makamwisi mingi esalamaka na le 4 août biso bajeune balakisaki ezali biso to biso te ezali biso kasi mosala yango nazomona vraiment toza kozwa yango sérieux te message oyo nazalaki nango otango na biso mpe ezokende toyebi yango peut-être mais ndenge kaka bakotangelaka biso Bible tous les dimanches psaume na soirée psaume les 10 commandements et puis ndenge toyebi c'est-à-dire na ba jeunes parmi nous les jeunes qui sommes ici il y a des savants parmi nous est-ce que toyebi yango ba savant tozali ba futur ministre tozali ba futur président ya république bazali tondimi yango to tondimi te
tondimi yango to tondimi te veut dire nzela oyo ezali pasi mais soki tozali kolanda nzambe tolanda ye na doute te soki totie doute yango wana nde pasi na biso tozomona eza kosila te bafutur président bazali kati na biso basavant tozali mais parce qu'il nous manque quelque chose soki totie nzambe liboso te ezali pasi po ete tokoka kokoma na suka ya makambo na biso mokili oyo nzambe alobi biso bajeune tokotambwisa yango toyoki mbangiste me sikoyo kotambwisa yango ndenge nini na ntango wana biso tokokoma donc bachef de l'état surtout dans les 3 Congo ndenge toyebeli yango parce qu'à l'époque ezalaki royaume Congo e bapapa balobaki ekozonga toyokaki to toyokaki te eloko oyo bapesi biso privilège yo na ngai ntango yango soki ekoki mais biso bajeune nde fo tosala effort po ete toaccéléré processus po likambo wana tomona yango noki kozala esengo mingi biso tokotambwisa mokili oyo tokotambwisela yango ndenge nini toza komona bouleversement na kati na mokili toza komona to toza komona te totala kaka liboso tozali kokende biso moko tokokamwa me tokokokamwa te biso bakimbangiste parce que ndenge bakolobaka un homme averti en vaut nous avons été avertis makambo nyonso ezokwela biso na kati na mokili ntango naza kotala yango na kati na lingomba nayeba yango ça fait plus de 10 ans mais lokola tozali bato soki nalobi 10 ans eza moke puisque bapapa bazalaki nano na nzoto oyo tolati depuis bango bakei ça fait plus de 15 ans donc peut-être il y a 20 ans oyo ekozala na biso mpasi totondi na basavant awa ndenge nauti koloba tozali akati na biso mais soki totiki kaka mabe ndenge papa auti koteya biso na ndenge papa auti kotangela biso mokanda oyo soki ya 78 to 69 ya solo tokomona ete makambo na biso nyonso tozali kozela tokomona yango to tokomona te bajeune oye bajeune oye bajeune oye koya na biso na poto to bana na biso babotami awa po baza mingi ezali hasard te biso tozalaki choisi na tata nzambe kolesi molimo centre po ete toya na poto na biso baye tobotami awa te tozalaki choisi po toya kotombola kombo na ye ekende liboso mais lelo oyo biso bajeune tozali ebele tala bakiti ya vide ezalaki totondisa place oyo na mboka makambo elekaka ndenge mosusu biso mpe na Europe je ne sais pas eloko nini esalaka ndenge wana ekoma na biso lokola 2 poids 2 mesures. Il n'y a qu'une seule église, il n'y a pas 2 églises. En Afrique, il y a des jeunes qui dans des conditions difficiles, transport difficile. Mais 18 heures, c'est comme un centre d'accueil. Il s'appelle l'heure 22 heures passées. Boyebi, réalité à Bambouk en Afrique. C'est vraiment difficile. Pour ne parler que de Kinshasa, afin d'avoir na masina musika masina ti centre d'accueil mais les mso za ko kende ba bus c'est silaki biso kuna pe metro ezali teni train ba ko zwa ba bus mona et c'est silaki ko zwa pe taxi na tango wana ko banga parce que insécurité mais lokola sandi maki devoir na ye mardi que de kokuta ba jeune totoni na centre mais biso ezali pasi mais oyo tokoyaka tozala na kobanga te nzambe ko récompenser biso parce que nzambe ko saka te
Nzambe azali juste. Nzambe azalaka reconnaissant malgré biso bato tozongiselaka ye toujours mabe kasi Nzambe atalaka mabe na biso te mikolo nyonso apesaka biso souffle de vie ntango oza na problème ofukami osambeli malgré outaki kosala mabe me ntango ofukami ya Nzambe na ngai naza na problème boye sunga ngai à ta grande surprise okomona mpe ke Nzambe asaleli yo likambo yango wana bajeune tozala na bobandi ya Nzambe motema elingo mpe ezali biso motema ya papa ezali biso eza boye te bajeune oye tolemba te soki tolembi mosala oyo tokwesi yango biso tokuti korenaître de nouveau eza boye te hier 4 août oyo mokolo oyo balakisaki biso bajeune na vale wana alobi papa akobenga yangenda koyoka motema pasi te tala bajeune oyo bakosala na lelo eske papa amonaki yango to amonaki te amona biso bamama mokolo na biso elaka mercredi papa azalaki ti banda tozali kokola na kati na eglise oyo soki problème ezali akoyamba papai misala ekosala azalaki obandela toujours na banani mama biso bamama soki bamama tokoki te azalaki okende pa banani bajeune oye kasi biso soki biso tobandi kolemba makambo minene nanu mutu tomoni yango te biso tobandi kolemba kaka libanda ekomi lokola moto azokima batlete ntango bakimaka tomonaka bango ndenge bakendeki bandi malembe bape okei mbangu me mosusu soki abandeki mbangu eske akokóma na mbangu na destination akomi na nzela ndenge yango wana nazalaki na message oyo ke ya solo tobanga lingwa pamba te soki tofrene mosala bato kozala na biso kasi biso baele tomonamaki kati na biso baprésident bazali baministre bazali les ambassadeurs basavant tozali oyo tokosala bamerveille le mosusu soki natali na lobi me mundele asasali nyonso omo biso tokosala eloko nini mais nzoka nde perfection esilaka te toza komona mokili yango ndenge ezali kokende peut-être avion kaka oyo mundele asasalaki me na ntango wana tata molimo centre akosala eloko moko tokóma ya ndenge mosusu ata bavoiture esesalami me nzambe akosala oyo ye oyo mokili kokama ndenge toyebaka banzembo na biso yango wana bajeune oyo toyanga tolemba te tokontinue koyanga totalaka epai tozali kokende totikali na biso kosika te c'est vrai tokoloba alobaka kaka toyoki histoire ya lote histoire ya lowe toyebi esalamaka to esalamaka te makambo ezalaka na ntango kala biso boyela biso me biso nde eza mokili ya suka c'est ça la différence na bango na ntango wana ntango ye moko akoya aponi bayeba kosala mosala na ye mokili yango continue yango wana ezala makasi na mabondeli tozala bana bolingo te kosala tosala mosala na ye po ete mokolo ya suka akokokamisela biso na kombo ya tata mwana mpe molimo sango amen Conseiller à tout moment vous avez un problème, vous allez résoudre vos problèmes. Et comment Maka, le 6 septembre 1988, Église Kimbanguiste, République française, Europe. Mes chers enfants, j'accuse réception de votre récente lettre par laquelle vous m'avez transmis les nouvelles de l'Église en France. Je vous en remercie. Je recommande à chacun et à chacune de vous de rester dans une position chrétienne profonde. Vous devez utiliser des armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée, car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs. Vous devez vous mettre à la place du peuple juif qui a rendu le sol israélien un terrain fertile pour avoir semé sur des rocs. Les Israéliens
ont utilisé toutes les techniques ultra modernes pour arriver au stade où ils se trouvent pour le moment. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils continuent à se développer au jour le jour. Si je me suis permis à utiliser un tel langage, c'est parce que personne ne pouvait s'imaginer l'implantation de l'église kimbangiste dans les pays de ceux qui nous ont combattus. Voici aujourd'hui l'église kimbangiste installée en France, en Belgique et au Portugal. Nations qui ont colonisé les pays de naissance du kimbangisme. C'est pourquoi vous, à votre tour, au lieu de vous bousculer, vous devez vous énorgueillir et vous réjouir de ce fruit qui est votre propre œuvre. Je devrais voir en vous un certain désintéressement de toutes vos querelles inutiles et qui gênent même la marche de notre institution pour faire place à l'amour. C'est-à-dire, l'amour devrait être votre instrument de première force au lieu de la haine. Vous devez enterrer toutes ces querelles qui vous divisent et vous demandent de procéder par une pure et simple réconciliation immédiate si réellement vous avez été appelé par le Christ à travailler dans son champ si vaste. Mettez vos titres de côté. Ils ne vous amèneront nulle part. Être pasteur, diacre, catéchiste, concierge n'est pas synonyme à l'ouverture de la porte du ciel, ni même être appelé simple chrétien non plus. Tous ceux-là sont de simples titres qui ne peuvent être la clé du ciel. Nous sommes appelés à prouver notre bonne foi par les actes. Christ avait utilisé un langage très éloquent. Non pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront le ciel, mais seuls ceux qui font la volonté du Père céleste. Papa Simon Kimbangu, dont nous nous dressons pour apporter aujourd'hui, n'avait aucun titre spécial pour occuper la place qui lui revient. Il n'était qu'un simple catéchiste, titre qu'il n'avait même pas postulé. Vous êtes en train de vous bousculer pour des titres. Soyez de fervents chrétiens, de véritables apôtres de Papa Simon Kimbangu, parce que vous avez osé à vous installer au milieu de ceux qui nous ont déclaré la guerre. Je répéterai toujours la même chose, mon langage de tous les jours, c'est-à-dire, c'est d'être humble, très humble même. Transporter ensemble le grand fardeau que le Christ a placé sur vos épaules. Ce poids s'appelle Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Vous devez créer l'harmonie et rester de vrais imitateurs du Christ et bannir toutes les imitations banales. J'espère que l'unité dans l'harmonie, la France connaîtra plusieurs ouvertures de paroisses. Je reprends. J'espère que dans l'unité, dans l'harmonie, la France connaîtra plusieurs ouvertures de paroisses. J'espère aussi que cette lettre sera votre conseillère de tous les temps. Je vous remercie de votre compréhension, que le Très-Haut vous accorde son soutien et qu'il vous assiste à tout moment. Je salue tous les fidèles de France en général et ceux de Paris en particulier, le représentant légal, le chef spirituel, Djangé Namoutima. De la na kombo ya tata mwana pe molimo santo
Papa, lelo ezali mokolo monene na biso bana na bino na mboka Europe. Kobanda le 2 avril 1960 na le 6 avril 1921 to sangisi milulu yango esepelisaki yo nzambe na biso ete biso bana na yo na Europe kamwa ndambo tosangana esika moko po toya kolia bile ya bomoi. Papa, eloko nini tokopesa yo? Toyoki Matei, toyoki lettre conseillère. Papa yo lobaki mboko yo ya France et tondi na makambo ebele. Obakisi na Europe mobimba. La France nde mutu azali na clé ya makambo nyonso ya mabe oyo tobengaka badoge et tondi na mboka oyo. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai na biso moko etumba yango tokokoka te po yo lobaki topesa maboko po ete oningisa mboka oyo okweyisa biloko na bango. Me papa, ndenge bino bosalaki mokili Satana ntango aye na se alobi kobosana teke bana no bazali awa ye nde akobetisaka biso mitutango nyonso. Mais papa, lokola tokomi kolamuka muke boyokela biso kaka mawa toza so ebana soki te bénéfice na bino epai na biso ezali nini? Yango wana nzambe na ngai totondi yo botondi na ndenge obongiseli biso na mokolo mwa lelo. Zala na biso papa ti tokosilisa programme yo moko tambusa biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santo kimbangisi moye. Le 2 avril, oye. Le 6 avril, oye. Batata na ba maman, tokoloba na biso mingi te. Tango na biso ekomi musika. Mais lokola esepelisaki nzambe na biso asangisi biso na esika oyo malamu tozala na esengo. Bateyi biso. Batangeli biso mokanda mwa nzambe. Na nyonso lobami na esika oyo na Jean 14 esika oyo elobi ete si vous m'aimez gardez mes commandements. Ndenge tovandi awa soki totuni banani balingi papa Simoki Mbangu tokolakisa misapi biso nyonso. Banani balingi mama Mwelu tokolakisa misapi. Banani balingi bapapa na biso tokolakisa misapi. Et lelo papa Simoki Mbangu kianga les soki totuni tokoganga. Mais balobi si vous m'aimez gardez mes commandements. Est-ce que ma commandement va kopesa ka biso biso tokotosa kama iba kotinda ka biso mutu na mutu nde mutu akoyebaka ezali na ye mpe tamboleli. Ngai na yebi tamboleli na ngai moko. Mutu na mutu ayebi oyo ye ndenge tokozalaka na classe. Tango bosali examen borendre ba feuille o bosalelaki examen tango tobimaka libanda totunanaka est-ce que yo répondre malamu ya solo napesi réponse malamu. Mais des fois nalobi napesi réponse ya kitoko mais tango bakokorrige feuille nde nakomerendre compte ka esiko ya solo nakanisaki natiaki boye nzoka nde natiaki ndenge wana te. Batata na bamaman tobongisa kaka toyaki nde tumba toza na etumba monene batata na bamaman nyoka oyo mitu sete afandi na kati ya France. Mitu yango nyonso esekatanaki me mokilo etikalaki nde yango nde moto ezali nanu koningana po nyoka to kati mutu akokumelaka kwa kufa meme soso na mboka na biso ntango toaki koboma basoso soko kati mutu. En tout cas, avant vraiment, à comme inerte, il faut penser qu'à moi minute mouké. Il y a un batata na maman, tous à la cabane à botos. To bongisa, tous à mikolo. Et si votre moni a, to baby saka, to bongisa te.
esengaka nde effort et motivation ya moko na moko mpe bolingo. Likambo tobandi ya kosangana mpe eza likambo moko kitoko. Soki tokontinue yango, pourquoi pas oyo nzambe na biso asenga biso tokokisa yango. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Le 2 avril, Toyebi, Papa Simon Kimbangu, 9 ans après Kornaye et Yaka Namboka Kinshasa, na 1960. Batatana ba maman tozalaki bana mike me o tozalaki ndenge papa mote ya lobi na ndenge papa na biso papa di baka fandi awa bibliothèque monene lisolongo ko tozalaki ngai te na lobambele ye. Tozalaki bana mike tant tokendaki na beach mais beach oyo toyebi lelo te ezalaki kote mosusu si j'ai bonne mémoire. Batata na ba maman fete ezalaka kitoko ti matadi mayo esengo ezalaka ya ndenge mosusu. Tata na biso azongi bakoko na biso bazalaki na esengo na batata na biso me ndenge tolobi monguna mpe atikaka biso te. Toyebi monguna ayaki aya kaka koyiba cercueil wana akende na yango. Mokolo yango batata na biso nde babundaka etumba ya kogarde cercueil nde mokolo mouvement na biso ya surveillance ebotamaka. Basurveillant batata na bamama ntango bomonaka bango balekaka awa moko moko ndenge papa Derrick alekaki awa azalaka ye moko te. Wana euti na ngai te mpo ngai na komona na ngai te. Mais papa lobi ndenge bakozalaka wana bazalaka mibale. Papa Emili azali na mutu na ye pembeni oyo amonanaka te. Yango tomonaka baza na bango na minduki te mais soki bato meme ya minduki baye lelo bato oyo toyebi wana baye kotumola biso awa soki tozali na droit ya kobunda bino moko bokozala surpris ya komona pied gauche bitumbo ya kobunda. On dirait il y a Zalina na arme moko soki ya ndenge nini. Pambate Nzambe apesa bango nguya wana. Donc ce qui balekaki à 20 bo multiplié par 2 et ça dit 40 ne balekaki à. Batata na ba maman tozana lingomba ya solo. Le 6 avril toyebi oyele kaka. Maman Kiantondo na pasi na ye basalisi ye abi talo orgueil mutu indenge nini ya longolinga mana donc ye mutatiaki yango. Batata na ba maman na 21 Papa Simon Kimbangu asalaki makambo si toyebi histoire pamba te chaque année tokosalaka feti na biso. Ezalaki mokolo moko ya ndenge mosusu. Papa Simon Kimbangu akei mama moyo atikalaki na mosala ti na 1959 ndenge boyebeli ya solo mosala bapapa bazwaki. Biso tozali baambassadeur. Maman Moté ya kopesa biso nanu nzembo oyo. Vous êtes des ambassadeurs. Tokoumela na biso te. Tozali baambassadeur ya solo toyaki po tosala mosala na ye. Mais tosala mo kitoko. Vous êtes les ambassadeurs du serviteur. Vous êtes 3. Vous êtes les ambassadeurs, les serviteurs, les soldats bien-aimés du Seigneur. Répandez sa parole dans le monde entier. À la part de son Père qui est le roi. Il
c'est comment tolanda mibeko soki tozali kotosango batata na bamama nde tokolonga il vous aidera. Mettez son application, ses commandements. Dans la misère, tout comme dans le bonheur, il vous aidera. Le voici assis sur le trône de la royauté à côté de son Père qui est le roi, entouré par les anges qui les glorifient. Il vous attend à bras ouverts. Oh, 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 quel bonheur quand vous y serez. Mettez en application ces commandements.